ennemi à Congolais et à la classe Congolais beaucoup. Ennemi à Congolais azali kaka Congolais mais eza mawa mingi bandeko ba Congolais makambaza ko sala lokola awa botala bino moko. Qui a dit que Zakari Baba se Roki Makisasa, qui a dit que Motolu Nange Tikala Awa na hôpital à Kitambo, qui a dit que moi na Kine Roki Mama na Bukavu, qui a dit Ngai Baba na auto kita na avion sikoyo na uti mikilika na mesa na kotambola tambola kata ba avion mais pour permettre ngai na sala ba mise au point ya muke pour banda le 16 na lobaka likambo moko awa makambo situation ya AMP na moni bato muso balinko profiter donc ndenge nazali boye naza mwana Kisasa mwana Kisasa Rokima mwana Bukavu te na Kisasa ndenge pe mwana Bukavu mwana Rokima mwana Kisasa te na Bukavu donc nazali awa na ye pona yebisa yo ke ozobangisa ngai ata mokete na kobanga pe yo te mikolo eza mama ozonga na ba ti na ya kokuta yo na 2011 na ba wana bon lelo soki kamera azongi amonte ke yo batumtu bakutala kamera komeno vidir amenanga vidir antake kinga mwana noko na bango soki lobi akomi sote mokonzi ya Kongo ata komi mokonzi mboka comme démocratie. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de protéger quelqu'un qu'on aime, hein? Moi je crois que quand vous sentez que votre frère, visiblement, est en train d'emprunter un chemin périlleux, une voie dangereuse, vous pouvez même créer un incident pourvu que votre frère soit sauvé. Ngana ozala élu awa na Kinshasa. Ngam na peso combat pacificateur ngai. Na memio na studio le roi mwana muketi Kofelo Mide hiye comme on a pacificateur. Et comme bongo banda leo na longoli combat pacificateur. Deuxième comme on a pesa on a foire devant batutu. Attaquant de base et de pointe mutu tout ayoka yango na longoli yango lelo na zuba komo na ngani so mibale na zoka ono na edayo na sala boye na ebite soki na ebi couleur ya rido ndako na yo na bandeko na bureau na yo na cadre musala na ngai na boyito oza muteba malamu de temps en temps soki na ye ucheli boko na poche opesi mais na tikala jamais ko kelela ke na ye ko kelela po na zako ya na Cherokee na ngai kuna donc nazaki déjà na moi moyen nanga komoni la clair donc na tikala jamais ko ya contre ba ngolo bien individu moko boye bana na ba moni on dirait couleur bana na yibango ndako nonga na yibango ngana yibinda kuna yote na bande ko na bureau na yo po na compte musala po na za zacle na kotika la zacle mikolo zongi na ba na kokuta yo na 2011 ba kopona na Kisasa yo ba kopona na Bukavu pa ba pona toujours on a deuxième mise au point troisième mise au point on dirait na mboko yo pour ça likambo il faut pas pesa mbongo hein. Bon lelo soki kamera azongi amonte ke yo batumtu bakutala kamera komeno vidir amenanga vidir antake kinga mwana noko na bango soki lobi akomi sote mokonzi ya Kongo ata komi mokonzi mboka comme démocratie. Ya liboso mokonzi ya haute autorité mo mukambilwa asalani na media bino na ngai boko yebisa ngai asala rien ya mibale Chantal Kanimbo oyo azali présidente ya UNPC aza d'abord journaliste asalani na idéologie boyebi réponse boko pesa ngai bango tout ba salarien baza ko profiter na kibokonzi na bango pour Chantal Kanimbo modèle comme la président ba journaliste mututu ayebi dans quelles conditions surtout que ça na cafouillage à danger mais na pire esprit batika sera sala musala. Mon conseiller haute autorité des médias, un journaliste, a évolué à la Bakota, à Bukavu, à Kinshasa na Ruberwa. Les autres qui sangoke, comme il y a PRP parti à musée. Est-ce que votre service boss fouilla qui est depuis quand a comment qui y a PRP? Moni makambo oyo zoloba oyo zoluka oyo yango to yoka ana poto lingo kufa bachelo poison. Na invité poison ngo ndana na nzoto nengeza. C'est quoi? Na le biso ki to salité bakokanga stade de Martina la musio 6h30 yakota la ke stade ba osa musala tele lo benga ngai clown nandimi naza clown moko loyal et fidèle mais pour voter na Bukavu il fallait tia batu boy kisanola so ngana leki na sali kisanola yo po leki lo biki kisanola so nana ngaza clown yo tonga ponga na banda boy banda kala ponga déjà tango déjà parce que tina ba 2000 na ba 2001 oye bana raté Tiba 2001 na Kisasa watu yebaki yote ngai na amona Kisasa na yebana bana kala bana be miso barza pona kini watu bimana deux sortes na bana kini soit oza kota ndule
soit toza kota bale yoza ni kota ndule ni kota bale obimi na libanga ngam na pesa kombo pacificateur ngai Zakari Babaswe na pesa kombo pacificateur obenga lelo clown wana kutu problème zati mais eloko nazo kamwa ngana lingangi nde mutu aleka na teva loba no Zakari awa okosi soko tali bien Chantal Kanimbo alingi kisasa malinga bakinwa te a s'intégrer jamais. Est-ce que son monnaie est ndoule? Est-ce que son monnaie est na stade? Est-ce que son yoka azolo balingala? Ça veut dire que balingi kisasa na biso pour na pouvoir kisasa zo pesa bango mais balingi biso bakinwa te to chango na mitema awa okosi Primo Mukambilwa. Est-ce que mon monnaie na l'effet des rideaux à Saïko? Est-ce que mon monnaie na ndula wenge? Boyoka azolo balingala balingi kisasa mais balingi biso bakinwa te awa okosi. Vous parlez de médiocrité. Qui est médiocre? Vous qui avez obtenu des postes par des calculs politiques ou bien Baba ce qui est mérité. Banakin, Primo Mukambilwa, Chantal Kanimbo, Kipolongo Mukambilwa, Balingi qui sasa mais Balingi bakinoa te. Mais ti lelo mutu mo ebisinga te na kosi. Bate. Ngai na komi clown. Muta pesa o kombo pacificateur, Koffi Olomide pompe ba petit fali ba fandisi yo et sili ba ofande sosu na libanga te. Moutapesa comme attaquant de base et de pointe. Zakari Babaswe moutapesa comme attaquant de base et de pointe. Moukil Mombemona. Na longoli combat pacificateur, na longoli combat attaquant de base et de pointe pour ngam na pisa kiyo. Naza mukolo na 45 ans talibani. Moi nanga libosa na 21 ans. Bon, lelo soki kamera azongi. Amonte ke yo batumtu bakutala kamera komeno vidir. Amenanga vidir antake kinga mo anoko na bango. Ce qui lobby a commis sorte mokonzi ya Congo. Ata komi mokonzi mboka comme démocratie. Ngana kima kisasa, mwana ya kisasa motolo ekundama awa na maternité kitambo. Nasali c'est le côté. Pardon gaite. Bobo mangayi, nasali. Nasali. Nanga kima mwana Bukavu. Nangana banga so na bzo rapporter na ba député ki sasa o bano ba ponaki na kisasa wa boy. Pour mikolo ezali kama ozonga na ba. Sur et certain na kokuto na ba wana na 2011 pour nazoya. Ce n'est pas exclu pour moi, comme pour tout autre Congolais, puisque je l'ai dit tout à l'heure. Je serai un petit flatteur en disant que seul Kabila a le droit d'être candidat président de la République. Ça, c'est de la flatterie. Alors, de temps en temps, on a mise au point pour nous, on a un banque non ngate. Le ngapé nos banques sangaya ta mukete. Mutu pas kota makambote. Ti yo nga to kuta na fara to développer. Mutu pas kuta te bana kisasa, bolo tambola ngulu boko ta makambozo maîtriser te. Bo maîtriser ngote. Eh ngana Zakari Babaswe, c'est-à-dire le même yoso comme président de la République. Nga ozana besoin ngai pour ngana Zakle. Ce qui lobby a commis sorte mokonzi ya Congo. Ata komi mokonzi mboka comme démocratie. Eh ngana ya kosenga yo aide ngai Babaswe. Mutu na yebi ko luka l'art. Bon, bateau, ba billet d'avion, babino Zakari, tu fais beaucoup pour le pays, viens, je n'ai pas grand chose. Atiel bon, on a poche à Pessi, le Théophile Bemba. 2 fois, il m'a remboursé mon billet d'avion. Il dit, mais tu fais trop pour le pays, jeune homme, viens, je te rembourse le billet. Bateau, on a le banin. Alors, c'est que bateau, bateau, on a bureau, on a payé, car le bureau télé, mais là-bas, pour nga ko sombe langa logoté au lobby déjà que na rosenga aide bana no batalio babi non voilà papa l'homme qui venait demander l'argent nga ça parler na ndako na yo mukolo moko na cabinet ministère d'information mukolo ko mari présent assemblée à part wana couleur ba ridono na yebi tokutana na bureau na cadre musala na za zakle na za communicateur na kosala musala yango chana mutu na yo ke ozo bangisa na yo ngaite poti ba 2001 2002 wa oyeba na kana yote oyeba na libanga pona kombonga na pia yo. Bon, lelo soki kamera azongi. Amonte ke yo batumtu bakutala kamera komeno vidir. Amenanga vidir antake kinga mo anoko na bango. Bana kini na sengi pe na ba journaliste. Po mikolo yo po teka, il faut Zakari Babaswe. Po teka, il faut Zakari Babaswe. Comment n'importe quoi kababa journaux sala makamutu na komba Zakari Babaswe. Po Zakari Babaswe za prêtre ateka atekisaka. Journal à combien n'importe quoi na kimi il y a un peu ça en extrême et t'es comme danger donc morceau boy ça se vendait à 1000 francs ça se vend à 1000 francs bata au mec qui boza wapi
politique Vital Kamerhe porte plainte contre Zakari Bababaswe. Na kati kuna makambo belebe. Yango journal moko boye feu à chou. Journal moko feu à chou. Ngano to okuta na to sola place bat bazali. Po yibi kina anoko. Ina za idéologie ke yo ndongo zana ko bangisa nga jamais na mwana kisasa. Bana kisasa bo palangana te. Bon, lelo soki Kamerhe azongi amonte ke yo batumtu bakutala Kamerhe akomena vidir amenanga vidir antake kinga mwana noko na bango soki lobi akomi soki mokonzi ya Kongo ata komi mokonzi mboka koma démocratie olandela dossier oyo malamu mpo bakongolais ya boye esengeli bakende mpe nzela balela mpona balapa ya solo ata ndenge nini mboka na biso po ebonga eza likambo ba extraterrestre te eza likambo bapaya te eza likambo ba chinois te eza likambo d'abord ya biso bana mboka moni makambo oyo ozoloba oyo ozoluka oyo yango toyokai ana po tolingo kufa batielo poison na invité poison oyo eza na nzoto ndenge eza. J'ai dit que moi je mourrais debout et non pas assis. Le soldat Vital Kamerhe 26 minutes na 600 guerre na nord Kivu c'est la guerre comme na est na sud. Moto oyo a mérité d'abord azwa minei. Yo mutakula muyibi est-ce que iba kite to maila babo mangaka ba masa mole nasali we babo nasali nini nasali nini nasali no kote nazala bana nana wasali musana ite oza kote nini we babo nasali nini kote ngala nasali kote ndana ke bulote pepo obo manga nazala mosila bana na kolia ndenge nini Keba, Keba, ça passe, vraiment. Et Zalakinde, pour film, il y a Guantanamo, Zalakite. Luki Makambo, Boko Swangaite, Atabaté 1 milliard de francs congolais. Pour film, il y a Guantanamo, Moussala Nango Nano est silité. Film, il y a Guantanamo, Oyo, Moussala Nango est silité. Au sein de l'Union européenne, aucun pays de l'Union européenne n'accepterait d'avoir le chef de l'État qui dirige aujourd'hui le Congo comme même chef d'un village en Europe. On dirait ceux qui battent les Bumunduna pour qu'ils aient une formation une semaine na Kibomango pour qu'ils aient attaqué Kunda Bokokama Kambo. En tout cas, nous allons user de tous les moyens de droit pour que le régime de cet homme, de ce jeune homme, on l'appelle officiellement Joseph Kabila, je prends les noms officiels, qu'il ne soit plus au Congo, il doit partir. Il doit partir et il doit partir. Nani yango azopekisa moninga asala musana na kata poto nani yango azopekisa Zakari Bababaswe asala musana ya poto pour la situation ya mboka na Congo. Non, c'est-à-dire il y a des gens autour du président qui sont en train de le conduire dans un trou. Combien botiki d'activités na bino quotidienne pour na sori ya mboko lobi lelo 3 jours na kosala te. Bon on va empêcher ba musuba sa musana bango te di yo fimbu ya Guantanamo na poto di 1 milliard de francs congolais wana boko zo yango jamais. Ata soki ko futa ba enseignant surtout à l'université. Mwana ya poto meko pata au combattant à Londres, fimbo à Guantanamo, faux combattant. Le vrai combat est à l'est de la République. Ongai mwana Congo ya lukuta po ya solo basali. Ya lukuta fimbo ya Guantanamo na nzoto na yo. Et ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est le communiqué du procureur général de la République. Il aurait mieux fait de se taire que de dire que le monsieur s'est suicidé avec le fil de son oreiller. Puisque nous savons que dans nos cachots et prisons, il n'y a pas d'oreiller. Et là, il est en train de ternir l'image des institutions de la République. Faux combattant. Combattant à yaourt, combattant à CPS. Ongai sogina ne wana leader na Paris, fimu ya Guantanamo na nzoto na yo. Posa faux combattant. Ko critiquer mboka osalaka rien. Tout le monde peut me faire ces biso. Lelo na ena fimbu lisusu na zamba oyo na kuzwa leo na butu ndombele si na kati ya kingo ndoki munene ndombele ndoki munene fimbu ya Guantanamo oyo esale mosala nango ya
lelo naza na plaisir ya trop po tobangaka motu te bino nde bamibanga-banga na ye awa mpo boza koluka ngai mobali ya tembe journaliste ministrable bozobanga faut descendre à Kinshasa fimbo lelo na butu lelo oyo tu akozwama lelo combattant au mwana Congo ya lukuta fimbo kozwa yo botala ba image oyo film oyo po botiaka teme na Zakari Babaswe nakenda Kinshasa botala ta bino moko yo combattant yo mwana Congo jour okende kinba ko yamba boy tala ba image oyo yo moko mona que toza différent et nous allons rester différents. Le Congo a mis ça sur le bateau ba yeba kabo peut-être Clarisse Babo yebisa ka bango ba sakana kana ngaite tala zona bombo yo La raison, c'est que le régime est en train d'afficher un comportement de fin de règne. C'est la panique généralisée dans le camp du pouvoir, parce qu'auparavant, on pensait que l'opposition était divisée, et que M. Kabila passerait comme le président du beurre aux élections. Mais tout le monde sont unis comme un seul homme pour qu'il y ait le changement total dans cette république. La Constitution, ils sont au fin de leur mandat. Pourquoi réviser la Constitution? C'est eux-mêmes qui ont constitué cette Constitution. Nous ne sommes pas d'accord pour la révision des constitutions et ce n'est pas fondé. Il reste que quelques jours. Pourquoi ils veulent changer? Pour qu'ils puissent tricher. C'est dans le temps qu'ils pouvaient tricher. Maintenant, il n'y a pas la tricherie. 6 Yobaluka, 9. L'homme a peur. Je vous dis, l'homme a peur. Alors on batata bamama bandeko mikolo bana basi bemibali mbote na bino naza na esengo mingi ya okuta na bino mpona mwa message oyo moke boyebi yango eloko moko oyo eza koteyamela biso na kati ya mokanda oyo bolingo ezala kati na biso bakongolais mpo totonga mboka na biso mpo bolingo ezali base ya nyonso ya développement nyonso tu match eza kitoko ya sol bonimela ngai na PCP bino merci mingi bino nde boza ba médiocre